avec de meilleurs films et l'écriture de Madame Belleville comme la couture de l'écriture Maman Makomi et merci na Bengarabiso et tout le monde n'engage pas sungi bandeko na misusu opem so bazaki na ba carence boye na boye mais président Ansa moni ki osa spectacle na ye alingi spectacle na ye za la lolenge o ya lingi to moni yango en tout cas mama la mune to lingaka to lobelaka yango po président Ans denga zana abanda maramne a grillontage au kala et où te pas na bango kuna bana trois options bakosaka bakosela bat makambu likolo koseli mutu makambu kosi oye suso fingi mutu wana wana critère na bango pe ba to bien ngalo ba devise na bango ay ouais en quelque sorte moninga to yaka koloba ben sanité to yaka na ba mafinga mais président Ans Luzolo oyo tomoni façon ndenge aleki lolenge kani aleki na etando ikepe o etalami international makambo ya boyende to linga président Caleb azali moko ba formateur o ya a format ba Ans Luzolo a format star mo belé to ebike a travailler pe na tendresse na époque moko boye tendresse oh Thérèse a le nom m'a échappé un peu parce que comme singa tendresse ça pas président Caleb comment est-ce que les jouer nini po ba on ba bata ma finga actrice a bien mais sina que école et koka ki on sabatu mo ba anti-valeur te ba lexa bango na école te ala anti-valeur ko bien anti-valeur boye anti-valeur papa oh bon séjour à Mamoulé Yanda ya la kati ya poto kuna toloba ngo ke mamsu ya na ngoka TV pour la caméra non na caméra ba tumsu ba perdre na bango po ba tumsu ba yela biso ke na caméra perdre na ye donc to comprendre ka ye na caméra aya kana ye a perdre na ye mais en dehors caméra ane o biso to kanisa te ozomona polwe na ndenge makamune salama abokili mwa ne ba fleur ko bino babwakela bino ba fleur ndeni boyaka tout temps ko finga mutu oyo abimisa leader na bino ataku tu parent ngo aza zoba chaque tout le temps ba finga rae ba ko koseleka botana actrice na ye songolo pakala boda ka bino ça non même papa ça moi ko retirer parce que oh comportement na yo ba la famille te so pe ba lobi ke papa lombe na azana aza oh na mona mususu wana musenzi moko obima ya mobali boya alobake papa lombe azaka lokwa professeur lokwa ba enseignant lokwa ba professeur ba madame ya prime ya ba maternelle oui aza professeur mais afungolela bino mitema soka suki saka yo kaka na répétition abimisa yo te ke ateka yo te visage na yo teka matete ngato yeba ote biso nyonso toyebi ke mutu abimisa sile eza papa elombe soki président bordo akadaki ye mais oyo toyebi ke groupe simba ezalaki groupe ya président elombe oyo tomoni ndenge sila ayaka miyoto na ndenge akoli tomoni sila ndenge ayaka na age ya puberté ndenge sila akomi na ménopause yebaki bomoto ye ne lutando ke mobo otuki ndeko moko boye yebaki kolimbisa ya kobosana te ntango oleka na TV bokoma na baniveau ti ya koblesse mutu okomisa pa mutu ti na suka entre temps yo amosantu te le passé na yo ezalaki ndeni la président Caleb Tukebana na Sinark siko aza akoma indépendante nenga comme indépendante bongo président Caleb a sous na charge te ke ya bana ko pekisa ye ko landela ye bona boy yango era longwe mba moko komi na anti-valeur et loin ba phénomène le roi du rire mon papa l'a dit et sobé au mona ke baza na génération te dans génération c'est bota mo mona ba vieux wana baka po ba yebi valeur ya boulot na bango vide loin à jouer na mutu mona en jouer mais au jouer en PCK makam ozomona donc il ba marambana nyonso ezola kisa ete culture na biso malgré mitema mabe malgré ba diabolo batu ya solo kaba ya kaka na mafinga to linga mafinga te to linga nde to mona misala e salama kasi bata solo kadi
Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Vous nous suivez de partout, fidèles amis téléspectateurs internautes. Vous nous suivez à Kinshasa à travers toutes les 24 communes dans le département de Kinshasa. Vous nous suivez à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, Brazzaville ainsi que partout dans le monde. Nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro. Cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain Ngoma, la merveille de la presse congolaise, Jemima Ibele Télévision. Merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. On est là toujours pour vous informer, comme le travail nous oblige d'aller pouvoir chercher les informations pour vous informer en temps réel. Sur ce très beau plateau, j'ai la joie de recevoir cette dame, une dame très respectueuse que la presse congolaise rend vraiment des vibrants hommage par rapport à sa manière de dispenser l'intelligence et la sagesse de bien communiquer avec tous nos chers abonnés internautes. Surtout, elle s'est très bien habillée. La Cléopâtre, Samigra, voilà, merci beaucoup américain Botenayo et Nabalanzi Bansoba Hollanda Biso et Zanga Wabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, l'actualité et Benga Biso to Salombe analyse Yango Tozaliwana, Mitune Obe Ayo, Biabe Yangai. En tout cas, famille Livota toujours Tolanda Film et Biso, armée de guerre, Tomona Penza, Ezali Sombelende Suka Yabisanga, Yikuna, écriture ya maman Belvi Konti, Ratakate, Apesa Rabato Mosusu devoir, et Ana Bato Mosusu Bakendaka Ina. Na matala na pona kolinga batata mikolo me mama Belvi ya kenda pona kotanga pona kozwa bwanya e bwanya wana alingi ko kabola yango ye mokote au kabola bwanya wana elongo na biso à travers ba film na ye ya kitoko oyo c'est la biso, allez-y regarde massivement Belvi TV aussi et avec de meilleurs films et l'écriture de madame Belvi comme la poutine de l'écriture maman Makomi et merci na Jemima Ibele. En tout cas tozali awa mituna nyoso rotuna ngai et na koyano la poète na imo pantisango et famille Bota Focus et grand merci à Willy Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial la mécène Raka Kobe Moko moto ayebi pasi ya Mozangi ya Willy Moucheni Olivier Somantila na kati ya Windoko na Namibi moto oyo bamindele kuna na Namibi ba tuna ye immeuble etelemi ndenge nini prêtre de prêtre Olivier Somantila et mon avocat de Soursour maître Christian Bassansi. Donc voilà. On est ensemble avec vous, Samigra en tout cas. Chers abonnés internautes, allez-y dans Belleville Télévision, allez abonnez-vous surtout, n'hésitez pas à suivre massivement et surtout attentivement aussi cette très belle histoire, armes de guerre, vous allez partout au monde en Penza, à tel point, Moussale Ossal, en tout cas, Maman Belleville, les éloges n'a pas Samigra, l'actualité d'Ara toujours. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir au monde qui est au Sangani Poto sur la Bango. Plaisir et alliés au monde. Un artiste comédien parce qu'on va toujours commencer par l'actualité parce que l'actualité c'est ça qui nous oblige de se rapprocher auprès de vous. Un artiste comme le plaisir Lelo, dans théâtre de gymnase. Théâtre de gymnase, un artiste comédien à Paris. Et puis là il est temps de passer dans une grande chaîne à niveau de France TV5. Zabongo plaisir au monde en sous nous. Na 4 spectacle d'abord comment tu l'avais trouvé? En tout cas président Hans Luzolo, félicitations totombo la culture na biso et yakande bongo toyaka teka toyaka ko critiquer moninga toyaka ko loba ben sanité toyaka na ba mafinga mais président Hans Luzolo oyo tomoni façon ndenge aleki lolenge kani aleki na etando ikepe o etalami international makambo ya boyende to linga pona ko tombola art na biso to tombola théâtre na biso longwa na ba mapoke longwa na ba ghetto ozomona président Hans Luzolo félicitations et
humoriste. Donc, le spectacle est déjà. Lobby le 13, pardon. Et tu appelles le sous pour ça, la analyse. Parce que l'actualité est bien arabiso. Et tout le monde n'est pas sungi, mais on est mis sous, au PM sous, la carence, boyna boyema. Président Ansa Monique a un spectacle naïe, a l'ingé spectacle naïe, à la lolenge, oh ya lingi, to moni yango en tout cas, maman là on est au lingarato lobela kayango. Au président Ansa Dengazana, abanda m'a ramené à grillontage au kala, grillontage, abanda au kala. Mais ce que tant a yépe na sala munene, sala na pe to mona pe bande ko dem sous ba uti ko sala ngo Maghreb azaki lisanga pe, ezaka ko tombo la culture et to moni pe yé moko a se porter gara lobité, nga pe na osé. Donc to mona pe ba surprise ezali ebele wana en tout cas to roya lisusu na etando ke. Exemple makasi parce que ko uta le théâtre banzonzi tout ça et puis pour tellement na pays international voilà la chaîne moko international to l'équipe voilà l'équipe na journal d'Afrique les capable mokili mobimba et tala na loba ngo batu balobaka ete sport ya ka obe cimetière ya ba musicien ya ba acteur ba actrice ba musicien ba comédien mais to moni susu kasi bando lobake sport ya ka cimetière ba musicien na sens nini ya ba artiste pour ceux qui artiste ke poto mona silencieusement lobelo côté abungi pe na milieu abungi pe na média abungi actualité ça sous-souté mais le il faut qu'on se le dise que poto wana ya kalana le les andenge monté le il faut qu'on se le dise que tout monde a poto et yi aussi sous et yi cimetière ya ba comédien to cimetière ya ba musicien te poto mona makambo ba sala ozo mono ke yo sali musala ozoli poto ezali sous te que poto moko boye comme pasi poto po kende poto po kala to bando e ba mutu so ke poto okima na ye akima boka ngunda mabelelo to moni bandeko la biso ba mobikisi ba kendaki ba mimika bongo la fille de ouf pourquoi pas aussi Aïda ba Aïda ba kendaki ba mbote na bango nyonso ba papa na biso vie de loin ba phénomène le roi du rire mon papa l'a dit et sobé au monde que baza na génération te dans génération nyonso e bota mo mona ba vieux wana baka po ba ebi valeur ya boulot na bango vie de loin a ko jouer na mutu mona en joie te mais a jouer en PCK makambo ozo mona donc il va marambana nyonso ezolakisa ete culture na biso malgré mitema mabe malgré badiabolo batu ya solo kaba yaka kaka na mafinga tolinga mafinga te tolinga nde tomona misala esalama kasi bata solo kadi vraiment félicitations à président Hans Luzolo. Hans Luzolo en tout cas très bonnes œuvres en tout cas voilà. Aux réalisé. C'est pour nous un grand plaisir que moi qui a sangisi sur nos stars moi belé en tout cas on aura quand même le temps d'en parler aussi parce que c'est pour nous un grand plaisir bien que mais on est quand même les informateurs pour ces informations par rapport à l'actualité donc voilà. Pour comprendre quand même. À sangisi star moi belé en tout cas pour moi on un peu trop louche. Moi on va arriver. Amoni Leandaya. Voilà. Mamundaya. Tout le monde peut y a Gabi en tout cas. Nani? Il y a Gabi. Le monde bango par rapport à notre bango on a kiné média mamtu baki nango koto baza ba ser oui bien sûr. Au moins batiraime zaki mais kuna pour tout le monde basanga na bango ensemble. Habité Sami Grayo ça on est comme on a ba vidéo qui ça ni question on comprend bien. OK. Donc na poto na kin ba misi des figures différentes. Donc bala na kinyawa na presse mamtu wa ko tirer et bika ko charger ko mais ba ser normal. Mais ba ke kuna na aéroport ba évoluer comme si le ko a été na kin on dirait ba no so na pété on dirait na niveau média ba kin. Bonjour à Mamoulé Yanda ya la ratia poto kuna. Toloba ngo ke mamsu ya na ngoka TV pour la caméra non mais na caméra ba tumsu ba perdre na bango pour ba tumsu ba yela biso ke na caméra perdre na ye donc to comprendre ka ye na caméra aya kana ye a perdre na ye mais en dehors caméra ane o biso to kanisa te ozomona mais comment na ke Mamoulé Yanda ya asungi ndeko na ye amemeli valise pour ndeko moi démarche moi makolo c'est qui pour anini baba mona ngasko na obi mabete nde yo seki na seki na nga asungi yende ko c'est la famille era na ngo TV
Swinging de connaît. Nga kuna lo balande kwa ngwazo no alande la pensa traitement. Dans ça comme ils ont la vente hein. Mutongo ndo lo bana comprendre. Ya Gabi, non solo na ya Gabi. Aseni. Mamouléa. Asungiye. Ko sungia mabete. Par rapport à comportement balé nango na Kinshasa. Te atalise sikoyo asungi ande kone. Yamba lo basinga famille benda ne kata na te tokokuta na bwe ba bunduso atanga no to swani na yaka okote lo poza ndeko nanga. Ata yo lo ba no mabeka pona batu. Mais mutamoni te ana on la tina te. Américain nzoto yo yana ona tina monte olalo lamuki kumisa tatanza komba pesi yo pe mapesi yo bo moito ana pe mamoko tozo apprenter yango pe mamoko o nzamba lola soka lobi ete lobi pona samigra ambe suki esuki na rozala na force te ke na loba na nzambe tikanga na vivre malgré que na kufa pe le lote nzambe ya pesa nga longevité ozomona. Mais tant que tu es baki bo moto yene lutando kemo bo otuki ndeko moko boye yebaki ko limbisi ya ko bosa na te tant oleka na TV bo koma na ba niveau ti ya ko blesser mutu o comme ça pa mutu ti na suka entre ta yo a mo sang tout le passé na yo ezaki ndeni le passé na yo moko na mutu o lelo komi ko indexer ba ninga komi ko indexer bango laksa bango musapi tango cha musapi boye baki o pezongela yo likamo boye msu ya ndeko no mo boye zaki en kuliso yemba moko bimisi yango boye msu tango lo ba likamo ne msu esprit moko etindo lo ba yango poli pamboli pe ndeko wana e utakaka travers yo moni net so dénigrer ye o moni net so kitisi ye OK balobi esika oyo zaki milie nde sika nzamba lola o pambola yo toyebaka nini toloba na etando ike parce que etando ike oyo ematisaka ekitsaka elakisa mutu na mutu éducation oyo awuta nango epa na bango ozomona nga na oloba na mamule ya ndaya c'est-à-dire éducation ya Magabi ezalaki bien te nga kotangela bakombo te pardon s'il te plaît otangela bakombo te pardon penza cité na obanga te na obanga neti nani posenga question normal kotangela nga bakombo moko te ki o boye na boye to respectaka bato basalaka misala na bango bien o bayaka pe na etando ike to omona mutu na mutu ndenge azoya mamule ya ndaya nga naza awa mpona kotanga bakombo ya bato te natangi mama le ya ndaya parce que elle se respecte ase respectaka awuti bauti kohonore ye awuti kobala libala na ye ya kafu akene ye kopema na mikili ya poto papa azali ozomona papa pasali mokili yebake mère abonga na père c'est ça ce que tongo yo tangela ba kombo mususu yebima lokwa ya sondeni menga pe na ko banga na nga ne loko banga te na tanga no oyela ba kombo anga na na tanga ba kombo tokosola parce que na mona kwa mo éducation mo boye te yusko zo insister wana nde babe to leka dikamu na mona kwa mo message mo boye apparemment en Suluzolo Natalisa parce que même la sœur Nabiso na solo là azali parmi bato pe ba critiquer trop en Suluzolo à un moment donné azam mutungo pas critiquer en Suluzolo mais lelo en ça salé bola moi même na poto ce que même na poto même pour nous c'est comme une éducation oh yazo ko éduquer pe masque en tout cas to sala mabete parce que mutu pas o go sa mabete peut-être lobby akola bonso na vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'Amérique va dans le qui on a tout un message total c'est bon que vie ezali auto quand ça les loter parce que eux lobby za nzambe. En tout cas c'est pour nous un grand plaisir comme on qui va saluer voir en tout cas toujours souhaiter bango spectacle malamu surtout bon boulot d'ensemble ça migrant va progresser parce qu'il y a vraiment des nouvelles à partager. Voilà. Devant Dakar toujours pas en Suluzolo. Président Caleb azali moko ba formateur o ya a format ba en Suluzolo format star mo belé to ebike à travers un peu na tendresse na époque moko boye tendresse oh Thérèse le nom m'a échappé un peu parce que comme si nga tendresse ça fait pas président Caleb comment est-ce mo les jouer nini po ba bata ma finga actrice bien mais sina que école et kokaki on zabatu mo ba anti-valeur te ba lexa bango na école te anti-valeur 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 papa oh anti-valeur donc on a bien anti-valeur la valeur morte oh yo tendresse a qui joué président Caleb a fandi pe boye a sali recrutement na azu mutu ko tendresse anti-valeur
intelligence aujourd'hui ça te ba capacité façon na ye kaka ndenge azalaka akoapporte ni alingaka apporte nini na Sinark ya to poser ba question eza bien ko solo po yo nga una to kotuni ko tolobi tendresse nga lobi tendresse to mona était pas président Caleb a joué nini kuna dans un niveau asa niveau na taza anti-valeur ba finga ka ba ta mafinga ba to créer ba base ba tu ya ko konsela bat makambu po abaku kaza na 3 options kokosa la mutu likambu na ko finga mutu e wuta pa na bango kuna ba na 3 options bakosela bat makambu likolo koseli mutu makambu okosi oyesu so fingi mutu ana wana critère na bango pe ba to bien ngalo ba devise na bango ay ouais en quelque sorte après tendresse à jouer oui Theresia na moni était na liste wana na habité ba travailler bango ensemble et pas Nani Caleb Theresia anti-valeur anti-valeur Theresia sont anti-valeur anti-valeur ya makasi expliquez-nous anti-valeur en par rapport sur Theresia parce que tu peux tendresse également toi sur Theresia également président Ansuzolo ana posa ya batu nyonso ata bo travailler ensemble mais yo kana expliquer yo ya ana posa ya batu nyonso on dit yo na linga j'aime ibele gros bébé de la presse américain pa il faut reformer moi la ba question za moi bien to salara musala onde to salara président Ansuzolo ana posa ya batu nyonso aotala te oyo baku oyo famille bota siko sien na biso wana ya tete mama na anti-valeur apesa déjà position ke ngai naza mutu ki ngandi siko président Caleb tango mona ki akoya kozwaye boye aka mona yo zoye baba tala mutu oyo ayaka na TV afingaka baki mibale mais sien na biso na musu ye nzamba sungi na ye mo pa changer ne maloba ser na biso mususu naza te pona tanga bakomba ba changer ba maloba siko tanga changer maloba na yango président Ansatali ka te yazwana e aya na e kaka mais ko amoni tendre amoni ya tete na biso yo maman anti-valeur à makasi on les rappelle tu es fier aussi d'en parler de ça ya roya pe ko loba yango ke ngana ba chaîne nga kutela la ki chaîne nga kuna le comme porte-parole ya muntu na âge qui me polo donc il porte parole ya ménopause na biboy samiga yo bi atete anti-valeur nani ngande to la la ba ba tenga to la tuti na leki na nga ba actualité de belé to contacta ba film ba mama belle vie o ba film ça la biso tango lo ba nga ko banga na eti na nga isko na lo ba mabe mais isko na za na te po na ngo lo ba to solo la lo wana equivoque wana yo banga po internet ba banga sa mutu mutu o azaki o akoya kobangisa mutu azate batu da bayebisa migra amba o eza sa migra amba na banga na TV po na banga po to solo la formuler des questions na yo kitoko ke eza boye nga pe na oyebiso ke to kende boye nde to solo la donc anti-valeur boye la biso ba kombo na nga ko tanga ndesko ba kombo na bango nde na linga la ngate. Ouais, Sami Galamoni, tension et Mathieu tellement licolo. Comment on les soit carré, hein? C'est soit raté na sepelane la mamnete. Na mona sert à perdre na e anti-valeur. Na mote ke na zali la licolo mais na moni ke ya na ngwelo monde donc anti-valeur. Bon yo ganga ta mukekas. To yo ko yo ba question za yo bien ya yanga. To sous ça so à un point oyo parce que na ngito ça quand même moins différence parce que voilà. Quand tu bêtis solo, il y a des artistes on a tendresse na Thérèse également parce que bah tant on a confondre alors que si tendresse à un niveau à travailler pas président Caleb alors que tant au bengi anti-valeur mais moi aussi maman Thérèse anti-valeur maman anti-valeur mais pourquoi il y a surtout qu'il y a un groupe il y a papa Caleb awa toana biso na makambo wana te mais ntango tuninga na répondre ase retrouvaki erana azalaki pa papa Caleb azali na cadrement ya président Caleb tukebana na Sinark sikoyo aza akoma indépendante ndenge akoma indépendante bongo président Caleb asusu na charge teke ya banda kopekisa ye kolandela ye boye na boye yango era longwe mba moko akomi na ye anti-valeur
Un grand respect en tout cas, on a tout à la mission, c'est pour nous un grand plaisir à partager l'actualité. En tout cas, il y a vraiment des actualités Toro Solo là, il y a vraiment des actualités aussi à la mission, un grand plaisir. Merci beaucoup, Joël Maton, nos garçons capables. Merci également aussi à Jonathan Ngomba. Na retrait le monde à ngana loba qui que j'ai même belle pesa ba question qui na cadre amusement yo yebine zalara na université pe blaisage zalara na sens wana. Koloba teke na diminyo yo pona ko diminyo te to yambi yo te to yambi américain na biso en tout cas to yambi famille bota to yamba penza américain zana sa musana e bien et a mesana na rythme kaka ndenge zala voilà te la solution te voilà ouais américain en tout cas quand même histoire. Mais on s'en ça no bien, ma groye na logique, mais internet c'est rebunga no kaka. On rebunga no kante là. Ya o internet mboka bana bana, nzamba yebya ote. Cléopâtre de la presse, moni azali. Tout là parce que moi je vais comme la biso moi trop na j'ai mal belle boyamba insulter, je m'attends à figurer soutenir la gamme na bino en tout cas. Bon ça peut tenter au cahier, ça me fait plaisir azali. Des artistes, on va pas confondre dans les logistes parce que nous avons tant que là on trop na ba émission tout ça là ça vraiment trop parce que ba comme là biso pe en trop. Les artistes des papa mo ba bima comme si papa ya sœur na biso aussi la bisalo oyo donc so les pas passer parce que ça peut moko ya ba star ba sala musala bango bien que na bangam na bango ba sala na bango to c'est la raté mais quand même oyo musala bien il va quand même tant que je dois tant que sur la yango entre le président Bodo et le président Elombe, jusqu'à présent, on dirait au moins au président Elombe a pensé que Beloge n'a pas Maman Kalunga, après ça moi belé pas Maman Kalunga. En tout cas, c'est choqué que Batanga Mpuna va retirer la liste ya bana ya papa na biso Elombe va classer pas Bodo Ezali. Manque il y a une histoire bien justement qu'on ignorait que vous allez irrélévable par papa Elombe. Vraiment, merci beaucoup. Question qui toko et toko là na ba famille, mon papa mususu ana ba bien aimé boy. Ata mona ni na ko tike l'héritage. Ozomona président Elombe azo mérité ba respect tout d'abord. Biso nyonso to yebike si jo bango o kiteto na banda ki na biba na 3 catégories. Ba kosaka, ba kosela bat makambu, ba finga rabatu. Ba devise na bango. Devise na bango za wana misatu. Papa Elombe azo sibir mafinga mingi na ngambu ya mwana moko oyo ya bimisa. Parce que ben il va changer ba koti sa papa Bodo na biso rock Bodo avec beaucoup de respect tout le monde a na ba futilité tout le monde a na ba bêtise et papa na biso Bodo abimisa maman na biso mbudi voilà là on connaît l'histoire. Parce que tant ba ya ke ba minimiser Papa Elombe ba tia ke président Bodo mutabimisa si la or que c'est faux et archi faux. To ebi ke si la loba aza idole ya maman na biso Solange Mindondo paix à son âme. Azala idole na envie ndenge maman na biso ndé ko jouer yango yepe e jouer na ye na robina tonde maman Mindondo ko bina ndé libosa public loba na balé saka ateka leki bwanju ko bina so ndenge ndo sa ba balé na ye siko biso no soto yebi ke mutabimisa si les papa Elombe ce qui président Bodo akadra qui est mais auto yebi ke groupe Simba ezaki groupe ya président Elombe auto moni ndenge si la yaka miyoto na ndenga koli to moni si la ndenga yaka na âge à puberté ndenge si la komi na ménopause la komi na ménopause ayana puberté ayana âge à puberté to moni si la ndenga ye na ménopause toyebi ke Papa Elombe mutu afama concevoir souté soto bibongo parce que ménopause c'est tenga lobi par rapport ndenga yaka na âge ayaka un peu na âge à puberté skoti akomi onuna ménopause pe yo kange toyebi ke abime pa président Elombe sko bango tan bayaka kaka bamoni ke Papa Elombe aza papa parents nyonso na ndako alinga kokuta botambaka na bafamille omona pe mama mama lingaka kaka yaya oyo mais biso nyonso toza bana ye papa olobaka te na considérera bino nyonso soki asali beloge pa mama Kalunga akodiminie misusu ndenge nini mponika bango nde bazwaka soki maloba Papa Elombe alobi bayeba balusi yango na contexte mosusu non akumisi mwana na ye amoni ke mama Kalunga ndenge ayaka na ndenge azo évolue na ndenge makambo ne esalama
abwakeli mwana ba fleur ko bino babwakela bino ba fleur ndeni boyaka tout le temps ko finga mutu oyo abimisa leader na bino ata kutu parent ngo aza zoba chaque tout le temps ba finga rae ba ko koseleka botana actrice na ye songolo pakala boyna kaka bino ça non même papa ça moi ko retirer parce que oh comportement na la famille te so pe balobi ke papa lombe na azana aza oh na mona mususu wana musenzi moko obima ya mobali boya aloba ke papa lombe azaka lokwa professeur lokwa ba enseignant lokwa ba professeur ba madame ya ya ba maternelle oui aza professeur mais afungolela bino mitema soka suki saka yo kaka na répétition abimisa yo te ke ateka yo te visage na yo teka matete ngai toyeba yo te très bien tango baoloba papa eza na sens ke aforme abimisi apesi yo elenge bato bayebi yo mokili mobimba ke osongolo opakala mais ce qu'il faut zala musenzi ozokoka kopusa réflexion na yo mosika te c'est que ça n'est passage pas président Bodomé ko bimia to yebi bien tenga pe lisola passage na yebi te nga na yebi kaka ke président Lombe a longwe na groupe Simba de a créé et a longwe pardon na groupe Salongo a yo créé groupe Simba a benga bandeko na ye persona mama ya biso Solange Mindondo a bengi pendeko na ye Bodo ke eloko moko eza awa to sala ngo bona na histoire ndenge mo papa Lombe ndenga loba et basangani papa Bodo a se retiré na a créé na Africa na ye allez bazaka pena ba président Tito Pika et pas longwe na mama Mindondo Solange alo papa Lombe tsika litolo bani papa Lombe muta forma il y a des discussions mususu au monde des discussions mo beza badal eza ya ba senzi ba ozanga manque argument ba linga kaka ba diminuer papa Lombe oui ba senzi nanga mwana ba senzi ba trop ba pa ebele nanga mwana ba olinga na za bona loba bona ba senzi ba ebele. C'est pas pour se comprendre parce que nangi ngako kitana so est-ce qu'on a babiloko mususu bakombo musunde pesa batukanda omona mutamati déjà nakende nango kaka c'est pour nous un grand plaisir de chiter na biso to comme en tout cas tant ba pesa ka maman Belleville Beloge pas bande connaît artiste et comédien ça la konde nini ke en tout cas nazanga ke loko boye maman Belleville sali boye ngana sala boye mena koma ki na souka bien pas mo ezanga ngai mais maman Belleville asali nga jour ndeto moni et pas en sous-zolo o azaka na événement lobby voilà na festival na yewena spectacle na ya bi ba supporter en tout cas bazala bango belé mais soki akotanga na TV parce que na homme zasaleli ya trop ali maman Belleville voilà ouais c'est à féliciter tant on reconnaître bongo parce que maman Belleville souci na ya mikolo na mikolo ana posa culture na biso évoluer tant on ça mama là pourquoi pas ko soutenir ye amona ke to bimananu ba ivoirien ba ye kala te ba Nigeria ba ye kala te awa Sudaf na omona kuba siko biso ndeni ni biso kutu kolo idéologie to kaka ke ba Nigeria ba zwa ba copie la biso na film ya mwana tutu siko biso moto vivre ndenge ni culture na biso ezonga ka sima ezaka ke comédien so abeli bokomi maman so SOS comédien zo bela comédien bokomo osangisa pona nini te babe mapele olie ba finga na ba yela ka biso mafinga babe ma démarche oyo na mama na biso azali ministre ya culture et art ona yokaki pa yamba ki ba comédien ba poser kana poni biso to kufa ba pauvre to kufa mobola mama Belleville démarche azo sala les effort personnel asali filme ne boya ya yozwa bwalongola mbota likasu azwa enveloppe ya kaki mama Belleville oyo ayebisa style tika koya kobetanga matolo nyonso sala chaîne kasi so aye boye ezala na TV mwana moke na lotete na ye akumisa aoningisa luketu po ye pa art neza luketu aobina tango obina mwana moke na lotete na FCT maîtrise-toi sala eloko na yo na futi yo lelo mais sala eloko na yo pe o créer sikoyo
conflit nyonso ebanda eka créer SB nda comme ça maman Belle-Vie adversaire. OK, maman Belle-Vie en adversaire. Ouais, tout à fait. Adiembela kaka, azwa pe makambu, a créer pe structure na ye, o bandeko ne msusu ba senzi pe ba Hollanda, ba kumisaka ye. Donc voilà. Sami en tout cas, mam na yo yanga e bomanga mabe dans la senzi. Ba senzi. Songa ba senzi pe ça un message à Suka. Te ba senzi mutu so aza musenzi. Ko redresser mutu na ajo. Et a pasi eloko nzete nde etengami bano batendresse banzete etengama yo ya redresser. Tendresse. Nabanga natana noyelo si bakomona bango. Oui, mais charger mon famille la libota ouais. Te bango bana bango bayaka bayebi ke so bango baye bayena baba buso bana bango toyaka na recadrage. Ko recadrage nde sko bako misko ko vivre na moto à recadrage. Moi mutu musu kombo a forcer ata be mission etala mate. Habiter so na puna emsu na simbi chéri Cobectox. OK. Et puis ça mama makambo tanga tanga kombo na ngai ya sepela ka bo batanga ba kombo na ye. Ya teta tout à gérer. Anti-valeur. Héros. Anti-valeur. Anti-valeur en tout cas. Anti-valeur nyonso na pesi bino mbote na ba senzi nyonso. Sami gato chité na biso. Anti-valeur ba senzi. Ba big salutation. Na peuple ba mbote. Merci beaucoup na américain. En tout cas to yamba américain, asa musala kitoko, ba question kitoko, ba question mo keza classe. Et ça vraiment à GI TV donc je m'aibele et vraiment tokozala zala na ye jour mokolo wa sepela ya Samidra Amba tokozala vraiment wana. Merci beaucoup na balandi na nyonso ba fan na nyonso boye bake bokende na Aigle la patronne TV toza wana vraiment mikolo ba luka Samidra Amba zapi ake wapi botala ngana la patronne Aigle TV. En tout cas Samidra Amba za wana mise en place bo s'abonner pe massivement bo s'abonner pe awana kinema ibele et kimi ezala mabota wa bino ezakinga wa bino Samidra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. En tout cas merci beaucoup merci na Exomikebi Kalate Aniv pe sa position et ça to vanda même biso ataki nkole même biso atanzela mai et na ebi koza garçon zwaka toko bambote famille bota toujours tolanda filme na biso armée de guerre makambo zali. Merci beaucoup. Merci beaucoup chers abonnés, internautes, fidèles amis, téléspectateurs internautes qui a été vraiment l'ombre de ces grands événements, en tout cas de ces grands jours également. J'allais dire, c'était Samidra Amba dans ce nouveau numéro de cette très belle émission qui a été présentée par votre humble serviteur américain Oma, la merveille de la presse congolaise. Merci infiniment à Jemima Ibé, la patronne de cette chaîne GI Télévision. Merci beaucoup aussi à Exode Mikebi. Merci beaucoup à Joël Debest, mon ami. Merci également aussi à mon vitre frère Mbumba Benzema. Merci Bongo HK Komba Bill Gates Mastanangaï. Merci infiniment à un ami que j'aime beaucoup, un homme qui me voit Bonder. Je vous aime énormément. Nous vous retrouvons prochainement pour un autre numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Au revoir. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.